14h30 passées, heure de Kinshasa, 16h30 passées, heure ya Nairobi. Songi Tobo avec votre serviteur, votre Moutongi, votre Tobo, Azanabino Lelo. Kinshasa, ça c'est mon deuxième émission, deuxième numéro, na ville ya Kinshasa. Bosim baba téléphone, nata siko bando benga. Pour sujet Totonga Lelo, ils ont makasi mingi. Nazanga mon plateau te, nazanga ba collègue nanga journaliste, animateur, présentateur, n'hésitez pas à se présenter. Maître Mikotonga na bango muki avant d'appeler ce séjour Tokotonga Lelo, na yamba na ba collègue nanga na bana. Allez. Bonjour. Bonjour. Yomo olobi déjà batuba se présenter bien nga. Pour na ba o ba ebité o po ba ebaki pe liboso, ngai nazali Alain Kachala, nazali Mopanzi Sango. Oto benga na lopoto journaliste, nazali pe expert en communication des organisations de communication institutionnelle et à Nakata maison nazali loka responsable de la rédaction et naende ande pona ko aider ba landina biso ba téléspectateurs ba congolais surtout potozo tonga et ngai tongeli nanga za côté journalistique non tchapé comme connotation nanga analyste politique pour boyebi que en tant que congolais il faut que zanaka moi likansi na ndenge mboka ezotambola na posture wana analyste politique et na posture nanga ya journaliste na komi batela na kati ya soni. Ok, merci beaucoup. Bonjour mon ami. Bonjour Ndeko. Ouais. Na sepeli oyambi ngai lelo na moninga na ngai Kachala. Ngai naza journaliste. Batu bayibi nga mingi H-Info. H-Info. Ouais. Et puis naza journaliste web na sala musala malamu. Et loko na koki ko expliquer bien pour la identité musala tout ça là eza pour na kopanga sango. Ça veut dire na ba réseaux sociaux naza expert ya mutu moko oyo bazo landela makambo wana selon mibeko oyo totanga na ba classe na biso naza wana pour na kolandela pour na kopesa lumière ya makambo wana. D'accord. Réseaux sociaux n'aiment publier ma rambe belé le long na mukili le comme avant autant d'attendre la télévision avant autant la information tous on mis na réseaux sociaux mingi msezo ya lokuta mingi msezo ya solo mingi msezo ya imagination ya mtu ozo sala déjà base les lozalier ngoi sasa ngoi kasanja babenganye di banda ndako mokia arrêter ndako na yo abotula banda 1999 si je ne me trompe pas. Arrêter déjà d'akunaye. Est-ce que tout ce que tout le monde a la vidéo sur internet, ils ont la BST ou bien ça c'est la vérité? Ndeko eloko ma ona ko yebisa yo ko yebisa bana mboka bala biso na tango yo. Réseaux sociaux eza outil ya communication. Alors comportement oyo biso to salela na banda kuna biso tozo ignorer que monde to za nango lelo eza monde to banda vivre kalati. Ba boti na biso tango babandaki kokola bazalaki na bauti ote lelo bazo apprendre ngo ndenge moko na bana o bazo bauti ko bota malelo réseaux sociaux yena mboka na biso kalate soki to chimwa maile pour le changement bien mimi des autres na sens positif et mimi changement mais mimi changement eza na ba kokoso moko eza na kati ya changement wana changement ekozala ndenge nini parce que tout un changement sur le plan positif na changement négatif. Alors na plan mers na citoyenneté na biso nazo mona que et memi moi koko somoko boyo il faut le to landela ngo pona to pesa lumière pour ne créer les sous ba problème té yo moko uti ko loba ah likambo ya ndeko mokia na ndeko moika sange problème o ezaki déjà na justice biso nyoso to bana ko landa ngo. OK ezaki na justice lelo justice a pesi position na e alobi que non eloko eza ya yote eloko eza ya ndeko tel tango justice a pesi mibeko wana ndeko oyo moika sange ba uti ko yebisa ye que non ndako eza ya yote ndako eza ya mutu tel na monité problème nini ko memana to kene mbala moko na ba uti na biso ya communication o to benga réseaux sociaux poni banda ko créer ba makambo mususu makambo to uti ko yoka wana mwana ya ndeko moika sange aye a monitor be que non ba mapinga na biso ba yaki wana bazalaki na autorisation ya justice avant qu'il y ait une information bango donc avant qu'il y ait une information bango on demande juste à royer que ce qui maintenant là dans internet ils ont des histoires vraies ou bien faux ils ont solo ils ont solo ndeko
Ok, nous avons un message. Par rapport à l'information, par rapport au temps qu'il y a aux analystes politiques, mon tabouto en 1999, n'a pas boto l'indako. Dans 1999, on a déjà un câble de paix à pouvoir. Pendant 1999, n'a que n'a pas boto l'indako, n'a pas été qu'il a ngouka sans ngouza, ba boto la bien sans vendre étant que ndako l'État va payer ça qui ou bien quoi. Merci pour la motuna. Pour la bateau Oyo Baebi Gabriel Mokia Azali parmi ba grand entrepreneur Yambo Canabiso. N'époque ya Zahir Mokia Azali Moutou a travaillé pembeni ya Bemba Saolo dans le domaine ya café. Et je me souviens que Mokia ba décerné même prix. Il y a meilleur entrepreneur jeune ya café na Mbo Canabiso. Il était le premier jeune entrepreneur dans le domaine ya café. Nangongawana Bemba Saolo Nazaki, l'entrepreneur numéro 1 en Afrique, Mobimba ya café. À l'époque, déjà, Mokia Ponaye Mbongo Banda, autre na langage bayanke, Mbongo Banda ko benga e papa. Alors, en 1996, Mokia a décidé à somba lopango au ezali na avenue Roi Baudouin. Na avenue Roi Baudouin, numéro 102 na commune à Gombe. Mokia sombi lopango. Or, tant a sombi lopango e koleka kama mikolo, Mobutu akei Mouza ekoya. Tant Mouza ekoya, moko ya proche ya Mouza na kati ya Afdel akoya ko boto la Mokia lupango wana. Et pendant que Mouza zalaki na ndenge mokonzi o aleka Joseph Kabila yaki, Mokia bitumba na ye ezalaki a récupérer nini lupango na ye. Alors ndenge zalaka yo entrepreneurs des fois tant omoni un prédateur politique aya botole eloko na yo yo poko misiko ko lukape o se comporter le quoi politique c'est bongo ya ngana to moni mo kelelo akoma politicien parce que rêve na ezalaki ceux qui na komi politicien ngai na ko récupérer o ya ngai bolam ba bien na ngai. C'est comme ça que lorsque Moki aya ko tomber na 2016 na dossier o boyebi bakatela ka 3 ans pour outrage de chef de l'État, Moki a koti prison nde na ngonga wana to yo ko apprendre que Ngoïka Sanji, na gouverneur de la Banque centrale du Congo, Bango, Baye Kosomba Lupango wana, mais à travers qui et pas la banque où il ko travailler na Gabriel Mokia. Tango Molendo Sakombi a PC ministère des Affaires foncières, a beaucoup de dossiers na mesa. Imaginez-vous dossier Oyo et sali presque 20 ans. Le même dossier ils ont le même débat ce qui na ministère des Affaires foncières, ba dossier ma pango. Et un dossier à 30 ans, 50 ans, Vidjana o Moutakou Felaka, dossier ka lupango. Nde ministre Molendo Sakombi a meki un peu kolande la commune banquette pour naïe. La décision y a zui, à moniete, nde koka sanji, a sombaki lupango et pas moto mabe. Et pas moto et sengela kite, kolo lupango et zalimo kende yangoto monaki, vidéo, o anetambola kinde babimisi biloko libanda na o nyoso ki koleka na sima. Ok. Toi, c'est dans la régie, tout le monde, bah, mon abattoir, la nation, mon m'a pas rendu, bah, les places gouverneur à banque à Zovanda, na place Ngoïm, cache à Zovanda, régie. Ça va? Ok. Donc lobby expert bakosa expertise na banda koyo et puis na banda ko na nganyo somi balo ah moto mo dise suzate ah Ngoïka Sanja vandaka ah wa gouverneur à Banque centrale. Donc banda koyo babotolenga na 1999 na mois de janvier yango suko na yo tika bato pour loyo abano sa expertise moto ko discuter sous na banda ko azate propriétaire ya ba concession so ezanga imoko depuis des années hein. Donc suite aux négociations Cour suprême rend des décisions na si na zui des abandako na wana négociation eza soute ezaka to ça expertise et puis to zui makamyo surtout la kisa bandako ngonyo surtout moto to amona awa gouverneur à Banque centrale moto aya osomba bon awa pas bo Ngoïka Sanja la kisa pas Ngoïka Sanja aye osomba azolinga kobima te mais bazo benga la bango na ye moko général
Merci beaucoup. Donc, les Congolais, nous surtout, ils ont récupéré Bandako et Masolo, tout ceci. Mbongo ya pasi na seza mapango na ya via liboso ya pa bundele mo makasi ba mapango na soki otali yango ndeko kasi esa ba mapango mo normalement na norme y habitat lelo esa ba mapango ko kende au-delà ya ba 2 millions. OK. Esa ba mapango moko bo esa ba bijoux. Alors pas ça dans les deux côtés. Le lenge moko ngo mo kezalaka na pasi tango a perda kango. Le lenge moko lelo ngo ekasanzezo ka pasi ndenga za ko perdre loko wana. Et j'espère que ça soukate. Parce que tu ko risquer conflit wana le pango comme par rapport à système. C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui mutu moko boye na pouvoir aza peine yango ekasanji ngo ekasanza récupérer mo ke na bande de touche. Tant mo ke luka mutu na epe mutu mo ko na pouvoir ba solo li très bien, il pas récupérer. Mais na lobby te que dossier oyo eza par rapport ya relation ya moki ya tona bato baza na pouvoir na minito pour moki ya za membre moki ya za ne membre UNCT pour molenda za muta UNC moki ya aza na makambu na mususu osal mais naza sûr que peut-être eza makambu état de droit nde sali que moki a récupérer. Mais si je me trompe pas, en 2011 ou 2012 avec l'élection, parce que c'est la bâtonnière sur la botola ba mapango si je me trompe pas. Bâtonnière sauté bon ba moleka bazo mapango ba nyos. Ils ont gagné sauté. Tout ça les réseaux sociaux donc les ni la loi pas c'est les réseaux sociaux pour la information surtout l'information politique. Les bosses les réseaux sociaux avec ma musique polémique ils réagissent na musique ba musicien et tout mais là le côté politique. Na bleu na réseaux sociaux tout tangi ba lobby que ngoika ça ndem ta botola moka ndako. Mais OK ndako ba botola banda 1999. Marque information bongo bongo information base oui information bongo bongo réseaux sociaux ça la bongo bien les stratégies ou bien za maladie matondo mingi ndeko réseaux sociaux na lingina la kisa bakino nyos balanda biso na mitan oyo réseaux sociaux eza lukola ndaku mutu alalaka. OK ça veut dire okoko bimate na ndako yo lalaka okeko lala na ndako ya muninga te. Ça veut dire tango moye kiti yo moko conscience na yo ekoyebisa yo que bisika na lalaka eza awate il fallait na lungwa epa na yo na kende epanga na tchaka mutunanga eza lokola réseaux sociaux. Je voulais dire quoi par là? Lelo oyo bisika mutunyo so ko puiser information oyo eza fiable ye moko ayebi. Pourquoi? Parce que téléphone oko uza na téléphone na yo boy. On va na téléphone au côté na kati au créer compte. Au créer compte et commis entreprise na yo privé non identifié. Au bandi ko sala makambo oyo baninga basalaka ba kolo makambo na façon basalaka. Ça veut dire mutu akolanda yo azate mutu ako identifier yo azate. Pourquoi? Parce que na niveau ya technologie na mboka na biso tozana na yebandeli. Soko landi na niveau numérique to uteki koleka na conférence mon chef de l'état atenaki ezaki sur le plan numérique. Lelo oyo il y a ba stratégie oyo izana kati ya kosalama pona ko sécuriser le numérique auto so salela na mboka na biso. Pona na niveau ya réseaux sociaux na mboka oyo il faut l'auto zalana na bukebi makasi. Pourquoi? Parce que toza na ba infiltré baza ebele na musala o biso tozo sala. Au sein du gouvernement na musala no bo sala bato ba obebiso po yibi bango bien. Mais bakolo ba site en boye ba bango bien. Mais ba pe na ba abonné belé ba to landa bango belé ko rata bino bato bimisa bocha mamba solo. Nazo senga na gouvernement comme yomoko na ibité so oza mo panzisango yebaki makambo yo ute koleka mois passé Facebook a ute ko supprimer ba compte ya bato. Ba compte oyo ezalaki na norme te ba compte oyo bandaki ko pesa ba information eza fiable te. Ça veut dire azo créer base na ndenge na ye et puis a panzi pour na ko attirer tout simplement regard ya population et d'aider à misala. Facebook atali à lobby non façon toujours qui est dans ba système ya fake news oyo eza di sous malamu te. Il faut le to landela to mekana ko examiner tout là et okene ndenge nini. Ba longoli plus ou moins ba 6 pages
basi pas jamais les banda ko sala pe musala et longo na biso toyebaki peut-être que non baza na kati ya ba liste na biso or que bato na bazaki na nangam na bango bayibi makambo banda ko sala et ko créer moi mobulu na niveau ya population façon gouvernement izo sala makambo nango façon bato bazo vivre na banda kuna biso nyonso wana ezaka ka pona ko créer moi une différence moko boye entre population na gouvernement. Nga na kosenga gouvernement vraiment atia c'était façon Facebook a outé ko sala makambo oyo il fallait tout ça na loi moko sur la na niveau ya cybercriminalité. Pourquoi? Parce que toko ko continuer bongote na ndako nyonso oyo to yebite ba non ndako ezaka na papa na maman de bakambaka ndako ndenge moko na réseaux sociaux façon to sala lango na mboka na biso il fallait tout ça na loi moko boyo oyo ensemble biso ezo pese biso ba organiser ba directive moko boy to ko sala la musala parce que lelo oyo soki olandi na HI info eza média munene ngai moko naza administrateur nango au mona que avant ya information nyonso elika eza information notifiée et d'aider na sala ka effort nyonso soki na yoki que non dika moto za article tel na sala effort nyonso na koma na ndenge ya singa na benga mukolo problème apesa biso lumière pour na to expliquer population makambo ezoleka nyonso nizana kaka pona mboka na biso ekende liboso na question otuna yo est-ce que l'état ko kanga mutu na vidéo ya moni par les réseaux sociaux donc ya moni elonya mutu monanité juste maloba mutu qu'est-ce que ko porter mutu peut kanga mutu par rapport ya vidéo qui sur internet na niveau na celle vidéo mo be mona na ngote muta filmer vidéo robata mabi qui était beau na télémeli chef de l'état na fingi chef de l'état et tout l'état pas ya kanga parce que na même preuve l'état vidéo est sur internet. Merci beaucoup na za social media manager et loko ya liboso ça veut dire na musala o biso to sala l'état aza na pouvoir ya ko kanga d'abord akangi na mutu et puis ba investigation et bandissima ça veut dire lelo oyo ba publier loko moko to publier loko moko oyo na ilongi na yo et loko tango kolega l'état pona musala ya l'état akokanga yo nan et puis investigation ebandi pourquoi parce que soko côté na informatique na musala na biso to sala lelo il y a possibilité na longoli nzoto na yo na zui mutu ya ndeko nanga na che place wana na publier na zui maloba moko quelque part na che wana et puis eleki wana ekoya sima ya investigation ça veut dire na ibandeli l'état azo saisir onan. Ok, pour te qu'il monte que bon tes amis guité non c'est dans la régie tous les éléments oyo tant ba robert na rekasanda katsanda qu'est-ce qui s'est passé pour ça débat on a vu la Kinshasa oyo ba madelo partout aurait ça tellement ba retour rebellé tout la vidéo on a tous juste après.
c'est belé boyebi ndenge ezala kaka vidéo eza ya téléphone eza amateur tellement trop ezo calé donc moi proposer binongo vraiment trop exaté mais eza vidéo oyo ba mwana azo déclarer pour ka problème na papa ne. Oui, de toute façon na moni vidéo à partir d'abord na téléphone na autant au tcheko d'exanga malgré na télé et puis si moi kokoso vidéo wana eza vidéo ça veut dire au vandi yozo sala ba spectacle moko boye mutu moko un bouc émissaire aza sima wana azo filmer azo zwa ba makamunyo sur yozo sala c'est moyen à positionner donc na yo ezati mais voix na yo eleki na katia ya vidéo wana ndetango eleki mbala moko na iloko na uti ko yebisa yo na niveau ya citoyenneté na biso il faut na ministère na biso ya jeunesse et mikana nuko na sengi na yebi très bien que no mukambi na biso aza makasi na sengi que no a proposer biso nanu ba position moko boye ya sika oyo congolais biso ba jeune lelo to ko salela makamu na niveau ya internet lelo na ba réseaux sociaux na biso vidéo eza ya solo vidéo eza solo voix ezo bima na kati wana eza solo pourquoi parce que na ndenge ya informatique façon to sala la kamisala na ba outil to sala la na to sala la misala to yebi ko déterminer que non il met de son ou voix ou eza monté ou bien voix eza normal ça veut dire na niveau ya voix eza normal parce que muto abane ko filmer abane ko sala musala mais oyo abane acteur o abane ko exécuter makamuna ye ayeba kité non il y avait quelqu'un qui était à mon côté qui était en train de prendre tout ce que je faisais. C'est là où les problèmes se posent. Mais vidéo, ils sont solo. Ok. Mais ça, par rapport à la formation, par rapport aux analystes, est-ce que la fille aura des problèmes? La justice oui, naturellement, la députée provinciale Christelle a connu qu'aux problème qui surtout bon mon dossier à outrage. Et ça le quoi bakanyo na dossier à viol na justice. Et à pas si vraiment pour na obima na niveau ana. Yango babindele balobaka savoir tourner la langue 7 fois avant de parler. Sous l'effet à kanda orobimisa maloba oyo kanakite. Okende kotanga bato oyo kanakite. Sous l'effet à kotanga bakomba bato mususu par trafic d'influence par imposition locale olinga o imposer personnalité na yo o tomber na piège wana. Dossier wana outrage mokonzambo ka kuteta liete. Yé Félix est liete. Félix a sa institution la minute oyo mais azana ba gardien institution batu oyo mibe ko lobi ke bango il faut ba surveiller moto nyoso ko luka à atteindre institution président de la République il est au-dessus de la mêlée azana ba service nae habilité yekutute bagoyo ko ko yebisa ke ezana mutuma boye alobi boye pona yo la démocratie nous garantit la liberté d'expression il faut savoir faire la part des choses entre liberté et libertinage. Liberté est limitée par des principes. Un homme libre, c'est un homme des principes. Mais Mouto a lingi libertinage. Ah, na habite même, bah, bah, ça me la na Bible, nzamba lobaki, et libre arbitre, et libertinage, et libre, et liberté. Il vous donne une liberté de choisir entre la vie. Ah, c'est libertinage. Pour libertinage, Mouto, au qu'on fait le baka, si chacun fait ses règles, tout c'est des règles. Donc, mon miwana, na règle est bien. Et bah relever bah humilité n'est en côte à bolo. Oui, pour tout que bon si ça, si dans 2 minutes, 2 minutes juste dans la question Oyo, FCC cash. FCC cash. Ah, tout est quoi apprendre que Ndeko Shadari balongo lié na comité a suivi accord ya FCC cash pour na compte à FCC mais na compte ya cash balongo li Ndeko Jean-Marc Kabouya na Augustin Kabouya ba remplacer bango par Peter Kazadi na Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi est ambassadeur itinérant mokonza mboka et ngai nazana na niveau anate et là on a lingana loba question tout ninga question peuple na lingana ta la peuple pour que na bisaye na tout nos question te na tout na ebisoka FCC cash bon na linga tout na no moto na boina pese ya no na moto no tunité na yeba population minute yo pour mon Niger ya songi ezara te ki bato ansa songi ezara te to tongi muto songi ezara epesa moi population éclairage na biloko c'est ça toujours kinde wapi na FCC cash toujours kinde donc to bato ba santé qui vraiment que mariage vraiment po penande ba comme na dimanche mariage e katana pena pas e katana ici mais tout le monde ba mo soudir sous place de banade ko katana to kinde na système moko ya Yesu na Nzambe
Ok. C'est-à-dire qu'il y a un système, il y a coalition. Coalition aux assauts FCC KHT. Coalition au Tiga la Kabila Félix. C'est-à-dire Kabila et Tshisekedi Bangonde vont décider sur avenir à Mboka. Pour bazali ba composante, il y a FCC, na ya Kash bazo Kanate. Il y a un conflit déjà au niveau des animateurs, il y a FCC Kash. Naturellement, hein, bato ba mona Shadari comportement na ye ezama B. Politiquement par là, c'est ça le comportement de quelqu'un qui n'est pas au pouvoir. Lorsqu'on n'est pas au pouvoir, on est militant. Ok. Tant qu'on est au pouvoir, on est cadre. On a militantisme, on est la gestion. Pour parti politique, on a Bokondi. Chadar a perdu le pouvoir. Une élection en 2018. C'est normal de se comporter le roi militant. Kabunda Zaki, président, vice-président de l'Assemblée nationale, a perdu Bokondi. A comme si on a soulagé. Ah, bien soulagé, ba longo na bango yé. On est soulagé. Te wana maloba ya moi so ba décevoir et pas mobile la commune à réseau sur Jésus-Christ mon seul ami. Voilà les maloba vraiment moi so ba décevoir et pas mobile la commune qu'on a Facebook pour tout le monde oh yes mobile na bolingo na nga solo te kabunda na posa poste. Ana posa za na place moko boye ou ko jouer rôle moko majeur mais le plus important zanini FCC cache ba onyo ko la population tant que ba ozala d'accord te. Ngana le point d'erreur est à départ. Départ, il y a FCC Cash lorsque Tshisekedi a commis président de la République. On va dialoguer. Au lieu que va discuter sur ma poste, il fallait pas discuter sur ma projet. C'est-à-dire que chaque parti FCC a un projet na ya biso projet na biso par rapport à un secteur clé yangoyo. Cash pas un projet na ya un secteur clé yangoyo. Va créer ma commission mixte pour que babimisa projet moko consensuel. Okay. Projet wana consensuel nde balinga ba pesa ngonani premier ministre pour premier ministre tanga uta na cash auta na FCC ba sangani ba ke ko présenter projet et ngeza la projet moko ya tronc commun et balinga ba signer acte d'engagement na suka ministre oyo na kata gouvernement to créer à ko respecter ba clause ya ba contrat na biso tena ya projet to ko élaborer boloko. Ok, merci beaucoup. Quelques mots pour inviter déjà Baza déjà. Na sepeli mingi oyambi biso na plateau na yo lelo. On a toqué ça moi. Tous à 1 mètre. Oyambi biso parce que au pesi biso mot d'ordre ya koleka ba oyo bazolanda biso ba mona biso. Soko fongola kinda côté balinga ba mona biso te. C'est ça. Ok, to pesi matondo na ba o pe balandi biso. Makambo ya kolobeza ebele. Mais tant il y a que le bélangon des amki. Pour le caton, on le bélangon. Ce qui est bien ici, biso lisusu, nous qui nous avons fait la makasi pour nana bimiso nyo sur la montée malanga. Mais na pesi ba mon beauté, na lobby, bati kala toujours branché na HI Info. Au pesi ba mon beauté. Batu nyo sur la nanga na mita oyo. Na so pesi FCC cash. Non, na pesi batu oyo bazo la nanga na mita oyo. Batu wana makambo FCC cash vraiment na moni de quoi utu ko sili sango po na ngai. Na moni ke no asili saki yango vraiment. Dans tout ma système ya Gianni ya Nzambe na Jésus. Oui, asili c'est yango. Ça veut dire ya ko Nzambe na Jésus. Nani Nzambe na Jésus, il faut tout la constitution. Soki comment dans la transition là on va inviter la plateau. Merci beaucoup monsieur là. Merci monsieur je vais pas entretenir votre Honoré Umba. Merci. Merci à Peso Combo Web. Donc est-ce que la BMO Web Mokonzia Web ni Mokonzia Web. OK. Merci beaucoup. Toujours sur la transition pour na yamba invité nanga. Je vous remercie. Merci beaucoup.
m'est attribué d'avoir tenu des propos à l'endroit de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. En tant que mère et enfant, j'ai beaucoup d'estime à l'endroit de ma propre mère ainsi qu'à toutes les mères du monde. Je ne peux pas manquer du respect à la très distinguée première dame. Si quelque part les propos auraient vexé la très distinguée première dame, pour qui j'ai beaucoup d'estime et respect, pour preuve mon compte Facebook. Je lui demande sincèrement pardon. L'éducation reçue de mes parents ainsi que ma religion chrétienne ne me permettent pas de tenir des propos désobligeants à l'endroit des parents. Chers parents, veuillez me pardonner.